Bande komoni sola ndeli ba audio wana ezaki mutema mabe. Batu bakanisa ikeno fe seloyo na Bill Clinton ba okota studio te. Yango wana pe ino sacré seni epanzani. Oso comprendre ki mutema mabe. Mais si t'es reconnaissant, maintenant je suis fort d'amour. Miroir, je me rappelle de tes merveilles. Congo promo défaté. Bolanda Congo promo pour les autres la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check. Bienvenue sur Congo Promo Télévision. On est en Labarra. Merci pour la confiance, surtout fidélité au Bozarango. Donc, beaucoup on est toujours pour s'abonner massivement sur Congo Promo Télévision. Bozala jamais déçu. Merci aussi à le véritable ELCL. Code mondial Lissoya Willy Mouchene, pourquoi pas aussi à Mifouné qui a Belva de tous les temps, de tous les jours, prêt à Zalamoro, l'argent l'appelle papa. Voilà. Je suis là avec Héritier Iboula, moi aussi analyste musical, au parle aussi l'artiste Ferrego. Avec lui on va essayer un peu et recevoir sur les actualités malgré tout ça vraiment beaucoup c'est marteler sur les actualités. Moi tenant déjà Héritier Iboula. Ouais, bonjour Alvin Lutumba, bonjour na bandeko tuba Rolanda biso na Congo Promo et puis bandeko ba Rolanda biso na Esther TV officiel Nega Ezalaka. Je dis merci beaucoup aussi na bandeko tour ba soutien na Rabiso. En tout cas Simokei 9278 donc grand rappeur professeur arabe Ototikane on a roloba bandeko tuba yo chanson Njili et Rosala Kitoko na Elenya. En tout cas je dis merci beaucoup aussi à mon vieux Adrisha motomètre Bebazibe ba Tchafouin au monde yango pourquoi pas maman Lanita, maman Jolie Kwete, Belle Brida, Nelly Tambwe, pourquoi pas Jessica Djeng à London. En tout cas Alvin on est ensemble donc ba question yo ba réponse c'est nga quoi. Héritier Iboula, je pense qu'il y a biso tozaki parmi bato basaki analyse aussi les bosso pour nzembo ya pyromane ya Ferrego la même jour et bimaki voilà nzembo na tomoni bato ba sepel nango bato ba pesi ba commentaire tout ça tomoni mais tu es comme on a les camus sur internet nzembo na zaki nzembo bato Ferrego la zui nzembo bato donc il y a plagiat bablo mo bon oyé sur nzembo Alfine mona lo mona oyebisa yo bandeko ba Rolanda biso bebi lelo. Et là, on a se fait rigoler la salle à la raille à battre. Vraiment. Babandango depuis vite à Imana. To beta regarde moi batu bayo nzembo ya zulema ozonyi sabo sala boy. Mais faire rigoler robeta pyromane comme isu nzembo batu. Au moins que madame tout faire rigoler la salle ba détracteur ba yara kaka. Ba méchant ba yara kaka. Pour sani pour na critiquer pour na nuire na image à faire. Faire rigoler dès entrée des jeunes dans la musique. Abanda da ko taquer parce que yemora zara clair. Alors, non, musicien le plus critiqué, musicien le plus insulté, Lelo Azalara Ferregola. Soit vous avez fini Ferregola, tu as bien dit. Or, on a dit Ferregola, n'a pas Mikolo, Azarana Bana, 4x4. Il faut battre Ferregola Moussap. Au moment, elle a accepté non, Batou, Barola qui sa méchanceté moko à l'égard ya patrimoine ya Mboka Ferregola. Et puis, entre le Baramutu, Oyo, Bazo Bundisae, c'est quand Moutou Oazana Makamu. Parce que si on a bundisa ote, c'est qu'on a le logoté. Donc, Moutou Alingara, Azala célèbre, il faut battre à tout moment, il faut battre finir, il faut battre. Il y a un moment faire à comprendre ma camona faire rigola, à répondre à batute, à ta Moutou Aleti na télévision finir faire rigola le bagage logoté. À Kangara toujours mon oko. Le pire roman noana, banderotan baro lo bateno, et zanze mamou. Babi Miselabiso auteur compositeur na yango parce que nzembo on a fait rigolo avec trop clair à travers na ba parolier a somba rappel ba nzembo yemo pe a composaka ce que nzembo sombi pas mutu na minute alors par exemple olati kagul no benga na sombi yango songa na lati mutu amona jompa na yo tanga lo bananga za ya Alvin ngana lo bananga za Alvin te dana somba tiango mutu na une information tes sur Alvin te Iboula a somba tiango dans le sens là nzembo na mutu ayebaki
auteur compositeur non aller à la télévision aya ko expliquer biso ba vérité que voilà ceci cette chanson et dans nzembo nanga faire ça tu peux faire azongisa ki Rité boula par rapport ya nzembo wana Piromol batolobi fait rigola yembina ba syllabe fait rigola fala tika la kana rumba na pona rumba c'est comme si nzembo wana par rapport ya tonalité aussi ya français bomier rumba trap papa faire rigola memi batuli kolodi papa c'est mana basiloman yoka fais là comment c'est et danser comme et le baba ça veut ça rumba trap bande ko fa ba musique ça rumba trap faire ko la bagina ko la bino rumba trap yango moni bande ko ba yoki c'est du lourd ba te bele bakanyi munoko Alvin ba ko luba te nana yo kan nzembo te nana yo kan ngote vraiment preuve ane o mona te nzembo za na kata Utras tala ndenge nzembo yo te na Utras si bini na Utras c'est comme dans 6000 cas 600 cas plutôt. Et c'était. Vous comprenez. Faire école à battre record parce que et l'autre est bien. Composition, clip, fond ya nzembo et ça kitoko. Artiste ayembi na français argot, ba français codé, ba français bien. Sro bandeko balingi artiste ay mandeni. Hérité boula, hérité boula. C'est ba yemba ka bo sepelaka nango. O ya faire nezara mabe. Pour faire école tango yemba. Yemba que non, accepte-moi comme je suis. Le batu balobaka bino ba gaulois bolinga ba remarque te. Regarde-moi tout le monde aussi l'artiste aloba que par rapport à moi aussi hein, moi ils ont regarde moi ba critiquer un peu en français yango. Mais bino net boni maraté berera. Alvin. Tu sais si quelqu'un veut critiquer quelque chose, bien critiquer Moutou personnellement boy. Si on a critiqué par exemple Alvin, il faut venir avec des détails, avec des preuves. Pour tant on décortiquer Moutou on comprendre. Moi tant ça la défense. Tant on par exemple, je parle sur par exemple, on appelle cet exemple mon on sur société mon logo là Onatra. Il faut naba point positif ya Onatra. Je viens avec des points négatifs à Onatra. Pourquoi Onatra ça a marché? Na conclusion, na ça la conclusion. Aussi qu'on peut mettre na télévision le but non, nous allons faire rigoler et ça marché. Nous allons faire rigoler et mina faux français. Et depuis regarde-moi bima. Non t'es na mona mutumo banalise tout bano ça la banalise. Na tira mona mutumo ta leki na télévision ni ko décortiquer mot par mot. Na tira le monétaire. Est-ce que ça préfané Pyromane et bimi non na leti na télévision le ba faire rigolo à salaire place malgré ba l'erreur etimen président de la France a salaire à la sentinelle et tigala bongo o ya faire quand bino boko mona la à tout moment et puis faire rigolo tant ayembi boye la biso faire rigolo à salaire place tel à l'oba mabe place tel mais ya raté vraiment mais sur Alvin tant yo zo poser une question bongo pour na répondre batu nini parce que mutu o aye ko décortiquer loko ko décortiquer ngouti. Par rapport à regarde-moi, Batouba Lobby qui est un pyromane et les qui n'ont qu'à bouiller. Le vie ça va et qui n'est toko. Mais par rapport à regarde-moi, il n'y a pas de mokili, tout ça, quand on parle de la moto. Vraiment, non, moi je suis un réaliste, un réaliste, un chroniqueur. Vraiment, un chroniqueur, il y a Michel Mobéting, le Michel Nyonso. Regarde-moi, félicitations à l'artiste, a fait rigolo parce que tout le monde a challenge dans le débat. Mais c'est comme si Pyromane, moi le contraire, regarde-moi dans Nicolo. Comprendre, Pyromane, exclusivité à clip pour Maramutu. Et ça, il y a Utras. Et ça, artiste fait rigoler. Vraiment. Pour ça, comprendre, Utras, n'aime pas promotion, et ça, exclusivité na bango. Pour venir sur la télévision, Kinshasa, Pyromane est le caté. Normalement. Et ça na YouTube. Donc plutôt exclusivité na bango, comprendre et ça exclusivité na bango. Donc et ça bango ne ba ça exclusivité na pourquoi parce que et ça contrat na bango au bazan na artiste. Vraiment. Et ça contrat na bango. C'est que no bandeko balo bateno o et ça beta et puis il en a pire roman ko beta. Et le les kana TV les ka extrait ka dimanche. Et ça les kana be mission pour na ko annoncer que faire ko la bimisi type morobo. Mais ça yo na bata moto, ça yo quand on a ba boîte na ba bar, pire roman ça ko beta. Avec le temps exclusivité na ils ont na ba chaîne ya Kinshasa Sando Lobby, on peut dire que ça Utras est-ce que c'est bon pour côté artiste parce que moi habite na minutes on est en sur la musique échange musique évolue ma casse net en yoka faire rigolo la musique sans interdit to voir ensemble la musique qui vous sans pipa to yé pas vieux Thomas to telemi to qui volume 1 déjeuner il dit la dernière chanson to que pas Maggie
tu auras deuxième volume mais ça allait sous bon côté musique comment type moko ba musique single moko ba musique type moko et bimé bête me sous 2 3 mois avant musique lo mususu ko so mona musique changea mais si ko bandeko façon ba linga bazela mama musique ndenge musique évolue papa musique mamte ko maka na YouTube ko ta na internet ça là télécharger yoka c'est bon au télécharger lo yo mona suba CDT kamane ba note kama liboso. Merci Héritier Iboula. Biso zo ko sibir ba makambe belé. Vraiment. Na loba ki to rumela na Héritier Iboula to monter trop actualité parce que yo ebika mamonde kenaka Héritier Iboula par rapport au kaka il y a dynastie Otozo Zela dynastie au fait rigolo loba ki avant concert il y a le 7 novembre batu barozwa exclusivité à banzembo nyonso ya album ya dynastie na harmonie. Mais to ki ba voice bimi oh bah te belé bah c'est la émission na landi bah te belé émission comme ça là déjà ya koloba été hypocrisie ya artiste c'est un moment héritier Watanabe aboya ki na ye koya na lisanga ya dynastie tout le monde c'est le scrum ya koloba ke héritier za human ndenge abongisa na papa na ye Weranson mutumo pas ala ki wana ndeto za na oboye nazo finga faire rigola Musenzi c'est pas héritier Iboula azali Moutouana Zofinga fait rigoler Musenzi na entourage nem des Aramabe par rapport à banaliser wana nyos. Moté ke batba ko le ba dynastie ngoza associé ba hypocrite. Omoni na seki et place no so bat basangana ka kombeza la. So i kombeza te boye bana force te. Mais bande ko moni so landeli ba audio wana ezaki mutema mabe. Batu bakanisa ke no fait c'est loyo na Bill Clinton ba kota studio te. Bafo isona bazeleka pona nini tant ba côté studio ba moni ba image na internet maman ba bimisi ba audio wana fallait depuis kala ba bimisango tant c'est le outil potoyer fa ba bimisa ba audio wana tant na c'est le na café musique fa ba bimisa yango pourquoi tant ba moni c'est le côté la ti casque ba ni ko animer ano sala animation ba on a bill et puis si ba tout vertige faut mona sur ba détracteur ba to ba linga faire été ba to ba linga faire école à avancer té et bien comment commander Yangwana pe ino sake seni e panzani. Oso comprendre ki mutema mabe ba tutu ba souhaiter kaka le mal. Ba to ba lingite ba yoka dynastie. Ba linga ka faire na ba bill na ba selo ba sani ba kabwana. Héritier Iboula tozo nga peto kende. Malgré tout ko soutenir dynastie. On monte ko sala pe bien te romona c'est le Oscar ko lo ba biloko wana parce que la fois na ye. Eza fois na ye. Eza fois na ye. Oh yo qui en eza fois na ye. Mais pourquoi ils aura voix sonner dans la télévision? On monte au Luka division. Au Luka division et puis muta beni Musenzi ça c'est le hotel. Et ça muto za ki pembeni wana. Mais c'est le encore recadré parce que c'est le Azarana n'a fait rigoler bien. Est-ce qu'il na bien? Yo mona déjà place bacha audio moro ya mutu o lo beli mutu mabe na mutu abongisi la bacha na télévision. Que to tonga ngana yo Alvin to fani to tonga killer tiles. Ngana yo lo bina ngelo romo ya faux pour na killer. Mais M a rectifié, mais ba 4 places wana. Maman. Ba 4 places ba tika place mabe. Ba tout ba lingate maramu o fera au sala asala yango. Combien bandaki déjà na débit. Ata héritier on a ba diabolisa bangote. Oyebi nyonso poni parce que héritier peut aussi asala ki mission moko atangaki combat selo dans les bons. Mututu ba yebi que non héritier fanda passer le yo non na yebité mais héritier qui ko relater ngo par rapport à émission basana Yvette Kalombo par rapport ya nini ya lisolo ne bande ko bete ya bane azaki franc azaki ouvert ya koloba makambo wana mais pourquoi ka bozeli makambo wana to po ba komisa ba audio parce que c'est le ba kata ki parti wana héritier na no lo ba bolamu na ye a tie yango na statut na ye ba tu comme ba luka guerre ya c'est le héritier. Yango moni lelo ba moni que faire égola en bon terme avec ses amis bazaki to comme amte to kende bien et comme on peut ça bango ne vertige ba ko combattre dynastie ba lingete que dynastie et beta proprement dit vraiment ba donc on senti que batu oyo bazana ketu oso ko ba mitema mabe ba na posate que ba artiste wana ba bimisa so ti ba malam oyebi to kende to zonga bi que to bina alisute to mo bina na ba compte goûte après 2-3 mois to bini. Après 2-3 mois. Pourquoi tout ça? Dans le sens que. Non, bah générique. Alors, bah, tu vas mettre générique à bien Bazali, hein. Robin Mounibou, c'était bah générique à bien Bazali, hein. Il faut qu'on se le dise aussi. Toujours, c'est là aussi une autre, il a fallu pour pas. Oh, déjà, ils ont ça la challenge à Gito, qu'on va venir sur Baros Zelango. Babylon, ils ont bêta, mais bêti 1 mois, 2 mois, 3 mois, limou. Mais il y a des bina, bobina, c'est mon générique, moi, bêti 6 mois. Babina, dans plus d'une année.
bato babina yango kaka yebisanga so oke na boîte oke na fête vimba ebeta te ebeta ozo comprendre babiloko mosusu tokoloba keno tona posa to vivre diwenge ozo comprendre na boyi banimateur nyonso te me na lobi toza na posa to vivre diwenge ozo comprendre diwenge oto vivra ya kala tona posa bazongisela biso belle époque tokama animation Bill Seleyo. C'est ça notre souhait. Merci, c'est ça notre souhait. Et vous allez tellement kitoko parce que tozela yango ezonga lisusu et puis grâce à faire rigola azongisi yango. Kana barantino. Batebebe balingaka Bill na Selo bayokana te. Vraiment. Batebele balinga ngote kande bayokana wana ne bako mosola wana. Et créer batepe si batu trouble alvin. Merci Héritier Iboula. Neto zarano batu musupe balinga te. Vraiment. Balinga te, le monde est méchant. Le monde est méchant, merci beaucoup. Les lois sur Internet et Ningani, au deux à Papi Kokol, au Ningisi. Vraiment, Internet, je pense qu'un ingénieur s'est dit d'accord, Nangai, à cause de Batbayo Kachis à quelques extraits, il y a Papi Kokol, on est plutôt revenir pour commenter sur ça. Et puis, et vous allez parmi sujet à moi, souka, parce que Ngan héritier Iboula, les lots, un peu moins chaud vraiment. Et puis, tous on a merci. Oui, mon avanda natala rabino bo na yoki mon avandi ma na yoki bino mawande bo misika. D'abord on a na moni présence de Dominique Makamba lobi wana. Mtaela biso ba makambo o eza Papi Kakol ela bino makambo ne. Bino bo na faire na wera baza binemi depuis quand. Bo ba te mutatela biso ba kalna ma mebelezara. Moto bino bozolo bana. Fali Mutongo. Oso mona zinga luketo leka na trace boyeba atine leka te boyebi yango lelo totie libaya ana makama Zenith a faire lobita zobaya lobita c'est la publicité mais kasi fallait baninga musupe basala publicité to ndima bango baloba peke ya o non le roi de la forêt beta na Zenith o ndebo mona ke ya za rapide mutazoli ya biso CCC a li biso CCC a koti biso CCC azoli ya biso CCC boza mayele boa bata mayele boa batu boza libanda boloba makamlo kwabo boyebi makambo te nga so na sala erreur moko mukie na émission engelo bateke so na lobi bongo seke za bongo mais non nakoloba pe bolem se za bongo te to lobi ngo to mema bo parce que bana tu ya le roi de la forêt faut bazonga na makola le roi de la forêt parce que bana le roi de la forêt Bombo comme ça, n'a une faire comme le coin ennemi à le roi de la forêt. Depuis quand? Bien le bois batté, bien les besoins de bateau au banc, on les a besoin CC wana. Au bon monde à Québec, on va pire péter le roi de la forêt. Non, faux. Bonjour, bah le lobe en Sankara. Sankara yo le roi de la forêt. Au commis pèse ça trop. Kota camarade nao. Bon, c'est cool. Au fond d'abord, l'aime sozo comme ça car à moutumo au bout. Et yo zana le roi de la forêt. C'est pas normal boy ba maramune bozoloba atabino moko bofana bo em subo ngana souffrir ala bakina bofana pina bo ndolo bakomba kakol nzambali misamno pena obima na groupe na binoa bolingani na tika musique na fana na ndako bendeni nango de afutela nganda kunde buzana zwimbo ne batinde nga futela nganda kwa bozana susita bozana mata muketa. Comment bolo ba makambo ba bêtise bo fana no nyebo ba sel biso kanai to kena Zenith te to ana kin awa bo bandi susu makambo buzo ba bino mona dena kena concert intel bona beta a part ritende invité nga pesa invitation na kena l'invitation héritier toza mikoloko moko boza mikolo bona bana boza ba parents en plus moi je suis parent on a responsable on suis marié vous comprenez on a marié. Donc on a un musicien, on a un mandia, on a gauche droite, on a trahi le roi de la forêt. Non. Faire l'air à l'état qui n'a pas le bique, n'a pas si nzembo, et pas à kakol, n'a dinansi. Avant na tiam malobana na kati na tuna ka boss na tune prise tala faire makamalobi wa bino problème ya tiano nzembo. Et ça collègue no za camarade no ba kutena mais. Boza sire le roi de la forêt binanga non, ngala comme ça oui. Boza sire. Parce que moi je travaille na Wenge musique à maison mère. Na lobela ka Wenge. So ba poser une question ya dynastie, na lobela on ka comme ça nango
bana le roi de la forêt c'est fini et là on y a grave ça héritier le là zonga na makolo il y a le roi de la forêt et ça bien c'est le ba bazonga na makolo Bill Clinton tout le monde ba JDT ba Emilia bango tout le roi de la forêt na bane belé hein les lobino bolunga bo comme ça mo bine mine ndeni na regretter le comportement na bino so le lobo vandi bozo mo manga musankarazo ça les bêtises mais bo vandeli komba kakola seni kakola vanda na asufrara ana ba moya bozo bana sija singlé toza moya makasi toza de idéologie na fizaka répétition coulisses zaka singlé. Voilà, merci na jeunesse Cédric tozongi na biso héritier Ibula ba internaute nanga na yo batu ba reyo ki lisusu ba audio na parce que ça fait au moins 2 jours déjà et ça na internet ben mission de salama Siriango c'est comme si ben filtré ba côté na ba groupe ya ba musicien le long nana boduka sali émission ya ko bimisa ba voice ya papi kakot et nana boduga ya le blaga trop artiste Fally Ipupa azara na kati ya wengete qu'est-ce qui fait que ba audio o e bima et puis ba audio na papi Coco la note en commoté mais nana boduga cité que c'est Fally ce concert ya Zénith de Paris est raté c'est grâce à Fally sinon nana boduga na audio wana papi Coco la criminel Fally Ipupa bi 140 na maman ne soyez les katé Zénith ya wana to raté par rapport à audio o ngana to landi et puis ba tout balandi to ko lobani omoni mbwa sora su mukolo na e faut boire na zamba pour azonga lisute cela veut dire on se comprend bande rebelle o ba komi ko tourner le dos et pas artiste c'est que nana boduga ko sala to ko sala mamusute ka pona ba vie mais faut ta la crédibilité à batu et puis na bandeko o bazana kati ba groupe quelque chose na kati groupe ba ta maison mère o so na batu ya F victime ato so na bango sentiment ni ozala ozwaka ba propos na bango oya opesa bango vraiment ozo mona place auto milingana te congolais azo milingana te ye moko donc biso na biso to ko lingana te ki mutema mabe koti en moko koti amour du prochain na biso ezali souté vraiment papi kakola za ki clair atani comme artiste était alors bi bato belé ba ko incriminer parce que papi kakola ba monnaie trop ferré ok rien papi kakola to na café musique c'était juste pour na célébrer nzema pyromane frère gola za azati chef na bango ya maison mère azati chef d'orchestre a diriger maison mère mais tant que a bengi ndeko na célébrer nzema voix ou faut royati et puis ka papi kakola ki na mwana ya liboso première fois na mona papi kakola liboso et puis moi na papi quand la va kenda libo aye pembe na faire et c'est papa moi je voulais partir ba soli na bango banini apa kena batu na ba dire au papi kakola ko lo baza clair bon ninga je papi kakola a maçon te papi kakola journaliste te vraiment abingana na ba mpia kana ngai ozo papi kakola az ingénieur te azate ka mi tukate papi kakola aza musicien aroliaka kana musique tant que frère na bengié a tchanzembo na dynastie au album ba rosela et puis à marteler alobi atunaki le roi de la forêt dit avant de connaître problème mais oui batutu bayoti alobi atuni le roi de la forêt wa pesier aval vous ça on ne ça na papi kakola rosala loko morote sans accord ya wera jamais parce que biche na dépendaka na wera so na betaka na maison mère papi kakola rosala mama sankarata papi kakola rosala na norme makam tu peux pas servir des maîtres à la fois. Pourtant, il y a le but makambo o sankara ko sala. A kumisaka master na ye. Est-ce que ça m'a bé ngana tiena o sala makamna ba master na ngai. Où est le mal? Songa na sali kopa musique le binot bo le saba na nga. Binot bo futela nga pale na ko fana ba pierre na ngai. Na opesa nga mbongo. Mettons muta ko loba bongo. Yo muto zaki na groupe. Au public c'était une obligation de Boduga on a été fait pour faire quoi, pour créer quoi bango suona bango zati non bana posa ne bango ba pesa ngo union sacrée panzana bana posa album dynastie et bimate moi là ba banga nini c'est que Ferregola a promédité une mission ya Jean-Marie Kassamba et Ferregola ba que non bo ressentir vraiment bana wenge par ba ki soti dynastie bimi bande ko ba lo ba na simbikisi yango mone e balola batumi tuba obanga sota ba moni pyromane ye ba bi non
moi mobalo aza ndoki asali makambo plus que biso so babangi babise ke dynastie oyo ezali beba omoni lelo ba chroniqueur ebele bakomi na ba chroniqueuse ebele bakomi kosenga ba pardon pas faire vraiment yana ebise loro mo soki moi le la manique yana so na ebise na yana ebise soki mbona mo ka suyo faut mbona zo mérita kota zamba vraiment akotika suna panete pas suyo komi déjà na rage à mabe aro lieta mwana yo on se comprendre dans le sens à bongo merci to lo bela bandeko o bakomi ko comprendre te to na olanda ne mbongo vraiment Baptiste Bazoma et l'héritage Iboula par rapport à Maman tout ya qu'on enregistré bateau et comme il corrégné vraiment beaucoup fans de Sigama before aux la mail na ba téléphone pour ndeti babilo kaboué et le gozan na groupe ya wenge et puis bato bako incriminer Sankara de coup comme d'abimi c'est un selon ba rumeur car no moni ndeko na ye Pierre Roger auto luké dans la Congo pour moto to solango to mai ninga na pambate vraiment mai ninga na pambate so mai moni ninga ni seti ya quelque chose ba boîte na kata mai vraiment on se comprendre parce que muto alingi aboma baninga pour akene kozwa kamo bo diembela bingai vina ngekomi awa parce que pour na yazo mona le roi que maison mère koufi pour monter comme au service des maîtres tant que penser dans abi le colomo rezala au cas de pimpin mais ça on m'a bête le héritier Iboula honnête par exemple au tu gouver le gola poids et ça non gravité parce que ami camarade na pourquoi eko ça la passe na mité ma bateau té et ça la passe té pour mais ça que non au moins musique est tambola na ba réalité na ngomobu musique est tambola na ba 12 musique est tambola na ba secret moko ba secret to ba secret d'état ba on peut ba ranango parce que na sentiment Robeta masolo ya wera na sentiment Robeta masolo wera oh ngana osenga na ba chroniqueur ba chroniqueuse bosa la promotion ya pyromane faire égola embi kitoko bosa la promotion le bo publier ba audio ya batu bosa la promotion ya ba musicien bo ko kumisa vraiment mais bien on ko ça la promotion to bozaka battre na ba polémique moko atypique a buzoba bonika bo kaka mboke peli ko tomo boboye mbangu oh tozo ko aider pe ba musicien ngote yanga botika fabriquer ça benga bat musuba maboma Coco tu as de ça parce que de ça on a jusqu'à mener au pela moto hein héritier Iboula to komi na souka parce que yo yebi technique ya la réalité nango to ça pendant la minute belete parce que toko ki ma derrière technique yo ba réalité ça na musa na biso le héritier Iboula marambo ya Fabrica Zoana juste et ko ça la peut bien te héritier Iboula toi tu peux accepter pas bien un collègue no liboma et puis accepter ngo na on a ben mission na bi muto abeni mutu liboma eza ne mabe mais sikoyo po mutu abimiselo ebi mutu pa bimisa insulte mo ya mabe na motema c'est que motema sani et ce qui vraiment na pasi wana yana bisa nga bi soti batu ba mise bele bazaki na motema lokola affaire mais musique na biso kenda liboso so bazaki na besprit lokola affaire mais musique na biso kenda liboso yango mo musique na biso so les sibi pona ba makamba beso motema ya artiste esukaki na bimisaki vraiment na bimisaki lokwana po bimisaki nga expressement te donc bimaki na pasi tala ofandi mabwe na ndako bazwi mbisi mobe babengi tilapia mais bache elongno wana babengi tilapia vraiment comme on appelle Ferregola bazwi générique ya mama Marie Makesi ba brandir yango na page bache na photo mère Ferregola aussi avait fait ça tous on a l'impression la réalité na tête yebi même banzembo ben slite kena de part et d'autre tous on va studio na tête ce sont des choses ça en internet il faut accepter ça plutôt et bien est-ce que batu musuba ba parents et bien clash et retour les kananzembo ça passe ba papa lombo bando salangone ba papa taboulé mokolo tongai parce que na voice wana ndeko mo azongsi papi kakala lobby balongola nzembo ya fait jaloux pour accepter que bolingwana lingezonga même qui réponse na audio wana que réponse papi kakala lobby mutu mo azongisi susu papa na lobby nana sala mutu mabete na mokilo vraiment nana sala mutu mabete ba mission musu ba bien compatible te ba audio ngo compatible mais compatible ndenge nini parce que ça ba audio moko ba nexe ba kangisi kanyisi on le fait bis omoni na pese mbote Fennec Mokonzi so nga sele loko wana o regretter o kamo ku yo moko vraiment Fennec ama casse na biloko wana ko sele loko wana mo kamwe akozo audio oyo achebe puis akosala ngo ta na WhatsApp na longi na yo
Chef Fené Mokon, je le salue. Merci, merci, héritier. Iboula, je pense que tu comme na moi sur kabat tenir biso rigueur te ba actualité za ebele to zonga lisusu boyebi ngana héritier Iboula et comme il rola libala to zala déjà parce que à chaque fois dans la pour ça to analyser il y a toujours on a pour répondre à l'invitation et puis sir na to rater mission te boyende zala ils allora bande comme suite tellement assume opportunité je peux dire parce que biso tout au banda musala micro auto to yamba pe ba mission mo boy tant yambi mo mission mo boy akomi osala minene so bengi aroyamba ote mais entre parenthèses biso tout ça concentré toujours na boulot comme et le bar ingénieur Cédric tout ça toujours quand na boulot la différence c'est ça que total la mission total la contenu tu comprends les différences par rapport à ça succès nango enfermé succès ya nango avec le temps et ya nango avec le temps mais biso concentré quand na boulot tout ça tali émission ngabe la plupart des émissions ngai batamité à ma béga ndé ba commentaire négatif mais ba réaliste ba pesa toujours ba félicitations na ba mission tout na yamba ba félicitations ça toujours biso to bosser car avec le temps maramwana tout eroya nango bo continuer nous bo continuer et au sala pe et l'autre ba libalandi biso message des années héritiers. Voilà, pour la aussi en tout cas bandeko ba kena héritier Iboula officiel TV ba kena ko s'abonner na chaîne nanga et ko sala kitoko na eleng. Je dis merci beaucoup na Esther Mavakala Mavakalos mona batu ya papa Gérard na maman Joséphine en tout cas couple Mavakala je vous salue. Je dis merci beaucoup à Smokey 9278 professeur arabe représentant valable na biso na kati ya mboka ya Londres en tout cas merci beaucoup na yo pour na nzembo njili oyo pesi biso en tout cas bandeko ba kena ba plateforme non sa téléchargement ba télécharger chanson njili avec l'artiste Smokey et ko sala kitoko na eleng. Merci beaucoup na maman Jolie Kwete pourquoi pas la joie de Kiese. Merci beaucoup à mon président Bruno Lubi Kambonga propre sanda ngata maman na Petit Bon Junior et Broly Dizamach. Merci beaucoup à papa Shiro Kinwani papa Bimangwe Belé. Merci beaucoup papa pourquoi pas à Dali Iboula maman Mokonzi maman na Daniel na Alex en tout cas. Merci aussi à Kam Simasiani les séminaristes espace kitoko espace Lassa au Bapesa Rabiso. Merci à DG le plus compétent, DG Blaise Polo, pourquoi pas à Pichou Botoko Ibounoa, merci beaucoup à Yannick Kayenga, la monnaie invisible, pourquoi pas à Orsini Lumene OR, Shérif Kachiko, l'image de la terre, Jean-Paul Bindamastaki, toujours plus beau. Merci Nayo, Alvina Lutumba. Merci beaucoup d'avoir tout la épisode début jusqu'à la fin, bah commentaire, bah suggestion Nabino, et que ça là tellement qui te bah partage surtout, et que ça là tellement bien, na bois les souhaiter parce que les banques zarambon, on paie sa valeur na musala muninga, et que ça là tellement qui te donc na bois les souhaiter au lit, mais ça va là parce que na bois les souhaiter ngaza, mais nisete musala nga, et ça micro, merci na Rafengindo parce que lui c'est mon boss, pourquoi pas aussi aya Willy Mouchen na benga que attends à 4 heures quoi, mangai mifuna qui a belle va, merci pour na nios de tous les temps de tous les jours, vie prête à la mort là, je l'appelle papa, merci mifuna qui a belle va, merci aussi Masalangé l'IPM depuis Tunisie, Antiquité, Ebi, Jonathan Menaya, Kuba commentaire Nabino, et ça la rend tellement Kito Kobabi Maison Rebelle, bientôt la activité, et Zozo on a t-shirt à Kanda, Venangai Nalia, donc et ça la rend tellement Kito Ko, Yo Benali Missangai, Norobo les soutiens, Nazara Alvin, merci beaucoup, on se retrouve juste prochainement. J'avais entendu et j'ai vu.